bonjour, bienvenue à la première dame look. Lelo na première dame look na elibino look moko ya simple vraiment ya mbango na elibino la sama ndenge na sali maquillage oyo look oyo nde balobaka nazo kende na date. Alors na date night soki par exemple mikolo malili kompe aussi la ba sortir comme banda soko zo lingoke na date na yo na moi webi vraiment maquillage ni yokoko sala te lelo na elibino G de 3. Donc tout ça les lignes à 4 ya maquillage tout ça les lignes à 3 couleurs ya pamba. Alors nanda oyeba comment na si kokokisa look oyo poyo poko recréer yango au sala yango ezala vraiment simple bomoni na ezomona te comme si na ti maquillage ebele mais na sali vraiment maquillage moko simple mais ebimi très bien yango na lobaki na partager yango na ba première dame na balandiniance to ya première dame look comme ça ensemble na bino to yekolaka babilo ya mike oyo ndenge toloba mpona kobakisa vraiment un plus na bana na ngana plus mboki na grande sœur nanga propre oiseau soutenir nga toujours aza toujours des cas alors oza ya yo tout le monde batonya so bazolinga première dame look moi wana nzambe apambola bino vous continuez vraiment aussi baba ngole kazala mitema malamu. Et oui, c'est parti. Wana nazo utiliser MAC pour la base yali sous partout côté fond fard à paupières et kokota na tie couleur wana eza MAC ya pété za rose moko ya bébé na tie on a se yali sous partout vraiment pour la fondation côté maquillage na ngai ekota pourtant on a tia maquillage et ça l'a vraiment bien placé. Alors toujours ça les 3 couleurs ya pamba ndenge na loba ki couleur ali boso yangwana kombo na ngwe bimina se et koti juste na katikati ya lisu. Pourquoi? Parce que na lingi lisu na ngai e koka kozala vraiment fatigué te zala très bien on a tia yango couleur moko ya clair parce que oza look pe ya moi na tia juste na pointe likolo kaka côté mbuma lisu evanda deuxième couleur yango wana couleur wana ezokende juste na ba coin na tous les deux coins de gauche à droite ya lisu na saleli brosse moko ya plat. Pourquoi brosse ya plat? Parce que brosse ya plat ezaka précision pour n'attendre aux autres fard à paupières na yo na tiango juste de gauche à droite pe nazo bongisa omoni nazo bongisa po ba ligne emonana te ezala te so epende nini. Alors nazo bongisa ngo et le troisième couleur ekoa kokota na ba coin pe bokomona wana nazongeli deuxième couleur likola lisu pone bima bien troisième couleur yango wana eza ya bleu ezokota juste côté ka deuxième couleur euta kokota toujours na coin ya lisu na même brosse wana ya plat. Na saleli brosse à plat parce que yango ezwaka bien et tiaka pe couleur bien et vandi bien. Alors na bongisi nazo bongisa et en plus voilà j'utilise le doigt nazo fina na osaneti nazo fina juste na coin kaka nazo éviter et les côté à likolo po ya ko bebisa couleur wana mususu voilà bomwende nazo sala na ye kozwa sko brosse na bongisi parce que ba maman biso bino boyebi biso nde to bongisaka elo nyonso zo sala il faut moko tala ozo apprécier ozo bongisa na bongisi yango na nini mais nazo éviter ka na katikati côté na tiaki couleur à liboso wana côté ya lisu esili na koti na elongi fond de teint déjà bomona ende na salle la fond de teint na laksa ki on a vidéo eleki so oza mutasika na Chanel omoni on ante lukango komona yango wana vraiment lelo na yaki mingi kolobela banana powder kati na a esika o parce que bato ebele batunenga pona banana powder voilà bomona na laksa no musala banana powder ezalaki eyaka kovanda pona ekanga concealer pona ko éviter ba mitoki ko éviter ba biloko ebele soko tie concealer na o voilà banana powder yango wana na tiaka ngo juste côté na tiaka highlighter na ngai na se ya lisu na likolo mbunzu pe na menton côté nyonso moi vraiment ebeta naturellement après na zui fond de teint na nga na tie likolo na pakola pe fond de teint mokie juste ti na kingo pona boy elonge bima fanta kingo ebima koka na photo bebi ka resopa voilà na tie makiki na laksa pe vidéo ndeni na tia makiki wana na otia crayon vert na se ya lisu pona lisu na nga ebima bien ezala fleur ti eye voilà na tie crayon vert na ya ozwa sko juste fard à paupières ya bleu na tiaki na tiango na brosse moko ya songe na tiango likolo wana pourquoi na tie ya bongo po efanda bien so otie mwa crayon ndambu oye kobakisa susu fard à paupières likolo nazo clôturer ba lèvres na nga nazo utiliser crayon chocolat ya MAC na saleli yango vraiment pour na ko clôturer koliba na côté mbebo na nga esukaka
pourtant on a côté rouge à lèvres et à côté débordé et ça langa n'importe quoi te bino mo boye bika mamna loba voilà dans un score rouge à lèvres dans les rêves là on a sombi rouge au camicolo mais bota la janding et sili ça veut dire na ligne on ma casse vraiment mon méca rouge à lèvres oh ils ont fait ça vraiment bien ils ont nude ils ont vraiment net moko ya très bien et ils ont bima kitoko na yebi kunde na ko expliquer ti mais so méca ngo mona na yo bongsa suki na bongisi suki na nga suki on a sina lobelo na video bino bombo moni comment na sepeli na suki on a comprendre te na sala ba suki mais suki esalinga vraiment bien yango na lobelo ngo toujours et alors voilà nazaki que moi soirée moi na bina créer bino elo mo boye et en plus ceux qui ont sepeli na vidéo au partager yango na la tableau kamato ya bleu pourquoi bleu parce que natie maquillage nanga na se ali sueza bleu likolo ali supeza moi bleu juste pour na concordance voilà fin yango wana boyebisanga eloni bomoni pour na look oyo vraiment merci. Pour la suki oyo, ça va faire des semaines, ça c'est la deuxième semaine, donc ils ont toujours bien dans le bel on a vidéo passée, c'est la deuxième semaine na suki oyo, sur mon sepeli na ta la vidéo et vous êtes koleka, au moins vraiment pas détail pour la suki oyo, c'est vraiment important vous dites pas commentaire pour naïe par de quoi est-ce que vous êtes en train de penser, il y a pas vidéo dans ça là, dites un commentaire na c'est, non répondre à eux. Bato ozo souscrire bato nyonso ba souscrire na vidéo ya na channel ou bato nyonso basika na souhaiter nous bienvenue et puis na annoncer nous qui na channel oyo ba mambo ba nous aller révéler on aura des surprises alors pour manquer de rester branché. Vraiment bino de besoin important parce que c'est vous qui regardez donc voilà il faut des petits na qui va prendre les bases à la mité na vidéo oyo partager mon la camarade na yo na ba ami na o ba mo te ba yekola une fois lisusu quelque chose de bien voilà tout à l'émission tout ça nous en béa comme la bino c'était